bokota bandeko nanga bokota awa makambo ya somo awa ba dossier ekezongi awa makambo nde makambo kande bayebisaka biso bandeko nanga Congo na biso eza congolais Congo plutôt ya ba dossier Congo moko ya ba matière matière ekoti bandeko nanga bokota awa somo nde somo ba vérité nyonso na poisa ka ndenge biso nyonso toyebi makambo ezoleka na Goma bandeko nanga lelo oyo Moïse Katumbi aye na ba dossier ya somo bandeko nanga ekomi kosala ka pasi pe mawa ekomi kosala kaka motili mawa te ekomi kosala kaka ya pasi ekomi kosala kaka ya mawa ekomi kosala kaka makambo sur makambo ya kosala pasi mingi na motema bandeko nanga Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo de partout o bolandaka étoiline Ines TV bandeko nanga lelo oyo soki eza mukolo anniversaire na yo eza jour oyo obotamaki en tout cas na pete nyonso na kitoko nyonso Étoiline Ines TV na équipe ne mobimba baye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya tokos na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Nos sincères condoléances na ba famille nyonso o bazolela ka ndenge toyebi tango matange yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koya epa na bino lobi kuna na okende pa ba kingandi matange yaka na ndenge nango na système nango bandeko nanga yango comme toujours Étoiline Ines TV na équipe na mobimba baye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bazolela na ba famille nyonso oyo baza na matanga. Courage na ba o nyonso bazoleka to ba olekisa ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie eza na ba situation oyo komela kabiso la famille mosusu komi tu na nzambe na sala nini na se ya moi na iba ya nani na se ya moi na lia ya nani pourquoi makambo nanga ezotambola bien te pourquoi makambo nanga ezosimba te ba mosusu peut-être eza mabota ba mosusu eza misala ba mosusu pe eza voyage ba mosusu eza pe mariage ka ndenge boyebi bandeko nanga biso tozaba na nzambe ata soki makambo lelo ezo simba nango bien te ata soki omonike nyonso eza neti ya kokanga ma place moko moyen et bouger ezate totia elika na biso epa ya nzambe un jour tolala tokolamuka mama ane ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe ki mobali esalaka te pe eza mukie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela bandeko nanga gavker ayeli biso ba solution ya kilikili gavker ayeli biso ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ka ndenge boyebi na gavker bika na yo libela na gavker okosimba na yo mwana na gavker je m'excuse ba solution ya mata kita ezali voilà
Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na dossier ya Moïse Katumbi Chapwe. Pona batu ebele bakomituna nani nde Moïse Katumbi Chapwe, Moïse Katumbi Chapwe asala nini, akenda wapi, bandeko nanga, ezaka pasi pe mawa. Avant ya kokota na mozindo ya kobeta lisolo nyonso mobimba ya Moïse Katumbi Chapwe ekozala mwa bien ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na yemoko mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampo visa na système moko ya bien, na système moko agu, na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà la famille tokota na dossier na biso ya papa na biso Moïse Katumbi Chapwe. Makambo nini, ba vérité nini na poisa concernant mobulu oyo eza na Goma bandeko nanga. Ba makambo ezali dossier ya papa na biso Moïse Katumbi Chapwe eza somo. Kande boyebi Étoile Inès TV tangwa yaka surtout makambo oyo etali bakonzi ya mboka, surtout makambo oyo etalaka ba opposant ya mboka na biso, surtout makambo oyo etalaka keno oyo toobetela lisolo muto munene ya mboka na biso bandeko nanga, nalingaka toujours koya na preuve à l'appui. Na boy te keno mama Étoiline aye na imagination na ye, aye na kiye moko te. Nga nalingaka penza na yeli bino biloko tolandi biso nyonso boyoki bino moko na matoi na bino nalingaka bongo na système moko ya bien. Bandeko nanga na otiela bino nanu moi interview ya papa na biso Moïse Katumbi Chapwe tolanda ngo na bukebi nyonso et après tokozonga pona koya kosala analyse kandenge tomesana kosala analyse na système moko pe na ndenge moko ya kitoko. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Le militaire là, vous allez voir, je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite. Vous allez chercher des pays qui nous ont agressés pour remettre la paix chez nous. Non. Nos militaires à nous, bien motivés, bien payés, ils vous terminent la guerre après 3 mois. Aujourd'hui, on est allé chercher même des mercenaires. Non, et l'argent qu'on paye le mercenaire, les mercenaires qui sont à l'est du pays, qu'on a amené, on leur paye plus de $10 000. Mais un militaire congolais, un militaire congolais qui touche $150, est-ce que, qu'allonge-toi, moi je touche $10 000, je ne vais pas au front, toi tu touches moins de $150, est-ce que tu vas être motivé? Voilà l'échec total. Quand on a échoué, quand on a échoué, il faut accepter. Et dans la vie, il faut savoir partir, parce qu'il y a une vie après la politique. Dans tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai réussi. Je n'ai pas... Le gouvernorat n'était pas mon premier job. Moi, je suis un homme de solution. Je ne suis pas un homme qui pleure. Moi, je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi, j'avance. On s'occupe beaucoup de futilités inutiles qui n'avancent pas le pays. Donc, vous me dites, moi, Moïse Katumbi, vous m'aviez vu un jour quand le Maï, et quand je suis arrivé, aller appeler les musiciens, fêter, boire du champagne. Non,
Voilà, de retour, la famille, de retour. Na bandi ebele ya batu, toyoti koyoka message ya papa na biso ex-gouverneur ya province ya Katanga, Moïse Katumbi Chapwe bandeko nanga, ndenge auti koloba. Bandeko nanga na lingi kokota nanga en profondeur te, na lingi kobeta masolo concernant Moïse Katumbi te, mais tobeta masolo kaka ndenge makambo ya Goma ezokende selon ba propos ya Moïse Katumbi, selon compréhension nanga toloba bongo ndenge alobi ka ndenge toutaki komona biso nyonso na Goma bayaki kobengisa ba soda mosusu po bakende obunda. Alors ba soda wana baza bato ya mboka na biso te, baza mindele na bandi ebela bato bamona ba image bamonaki yango, bato wana baza mindele. Sikoyo bino moko boyebi deja mindele biso nanu na pese exemple kane to vanda biso toza na Afrique du Sud to vanda ka awa deja toyebi ke ba policier na ba soda ya Afrique du Sud ce sont des personnes oyo ba futa makambongo ebele, ezalaka ba policier ba soda, ezalaka pe ba enseignant ba futa makambongo ebele bandeko na ngai. Pourquoi? Parce que bayebike pour que sécurité evanda na mboka, miibi eya kokota te, minguna eya kokota te, il faut bafuta ba policier na bango bien, ba soda na bango bien pour que bazala motivé. Wana déjà toyebaka bafutaka bien ba enseignant. Pourquoi? Bayebike lelo oyo soki tokoki kobeta masolo ya ba docteur ba ingénieur tokobeta masolo te keno toza soki na banani ba architecte bandeko nanga bayebike batu wana soki lelo bazali, c'est parce que ba enseignant bazali, parce que soki ba enseignant bazalaki te pays mobimba elingaki ezala pays ya ba illettré, alors bafutaka bango mbongo ebele. Na point oyo Moïse Katumbi aye kosulige bandeko nanga eza kaka te que non eza analyse ya mama Étoiline te, mais il y a de ces personnes quand na tiaka numéro ba téléphone, il y a de ces gens o ba benga kingai balobi mama Étoiline sikoyo bobetaka masolo te na ndenge bafutaka ba policier ya mboka na biso, na ndenge bafutaka ba soda ya mboka na biso, mais lelo o toye komona na Goma bango wana bakie kobunda pona Congo na biso. Lelo oyo toza na 500 députés nationaux, toza plus de 600 députés provinciaux, bango wana bafuta makaba $10,000, tandis que ba policiers, il y a même de ces policiers oh ba futa ma $80 par mois. Il y a de ces policiers oh bah futa ma $100 par mois. Il y a de ces soldats oh bah futa ma 130 150. Mais batu wana nde ba otia sécurité ya mboka na biso, batu wana nde bazo bunda pona Congo na biso. Mais soki totali ba député wana bakenda kaka na ba assemblée na bango wana ba sololi ba pesani ba idée, mais fin du mois $10,000 ezokota na ba compte na bango. Mais ba 10,000 wana nde eza ba mbongo oyo efale bafuta ba soda, bafuta ba policier pona ko encourager bango, pona ko motiver ya bango. Batu babengaki mama Étoiline. En tout cas moi personnellement na vandaki de mon côté na lobby toza batu, parce que ndenge toza na ba famille o toyebi ke ba famille na biso ba député baza toyebi ba salaire bazo jouaka. En tout cas point oyo eza point on a kosenga na l'état, soki boko maintenir ba député, je n'en disconviens pas. Soki boko maintenir ba député ke bazala na bango ebele, mais bota la situation ya ba policier pe na ba soda, parce que batu wana bazo travailler trop dur, surtout kutu na moment oyo na situation oyo toye komona penza valeur ya ba soda na ba policier. Bandeko nanga, ce n'est pas facile de voir un père alobi keno na otika famille nanga, natiki mwasi, natiki bana, nake kobunda na Goma. Il y a même de ses parents o yazo yebisa bana na yazo yebisa mwasi na yeke na yebite soki na koki ko yebisa bino adieu, parce que na yebite soki tokomona na kalisusu, donc bazo yebisa na déjà bay na yebite soki tokomona na kalisusu. Donc papa ake ndenge azokende mwasi na mutu na makanisi na ya yebike mobali nanga
nayebi te soki akozongaka to soki akozongaka te. Bana pe na mituna bango bayebi ke papa na biso ndenge ake. Toyebi te soki akozongaka to soki akozongaka te. Donc papa pe ake aotia na mutu na ye ke don ndenge nazokende boye nayebi te soki nakomonaka lisusu mwana na nga to bana na ngai. Wana nyonso azokende mpo na salaire à combien? Ya $150. Salaire à $200. En tout cas toye kosenga na ministre na biso ya justice. Ka ndenge toyebi ke ministre na biso ya justice aja ministre moko ayokelaka nation. Toye kosenga pe na bakonzi ya mboka. Ka ndenge population eleli, ka ndenge batu nyonso baleli, en tout cas bota la situation surtout ya ba policier, situation ya ba soda bazala na mwa salaire ya malonga. Soki salaire ozala ta mike ezala ta ba $500. Parce que soki batu baza motivé, baza déjà na ba salaire ya bien bazala motivé osala musala. Ezala te ke tozala na bitumba, ezala te ke tozala na bitumba te, mais soki salaire ba ofuta makitoko, ba kozala na makasi wana ya kosala musala. Parce que na monaki tango babandaki kokanga bakuluna, est-ce que vous savez que parmi bakuluna il y a aussi ba policiers o babandaki ko traiter na bakuluna. Bayebi ke toza na groupe na biso moko bakuluna bakenda koyiba biloko. Biso totia sécurité. Tango bakoyiba bakoya ko kabela biso. Pourquoi? Parce que ba policier mbongo bazozwa ezalaka mbongo malonga te. Eza mbongo malonga te. Ezo salaka pasi na bandi batu o balandaka Etoile Ines TV na sala pe émission du genre na loba makambo ya salaire ya ba soda ya ba policier na betela yango lisolo kaka na chaîne na biso la famille. Na betela yango lisolo kaka na chaîne na biso la famille. Batu o balandaka biso bayoka yango. Oyo eza deuxième message toye kopesa na bakonzi ya mboka bata la situation oyo. Bata la situation oyo ekozala malamu. Ekozala penza bien. Toyebi ke Moïse Katumbi aza opposant. Opposant aza mutu oyo akoki koloba malamu to bolamu te pona président oyo aza na pouvoir na minute oyo. Mutu nyonso atalaka ka intérêt na ye, mutu nyonso atalaka ka oyo ye, mais point penza oyo koloba keno ba policier bazozwa mbongo malonga te. Comment est-ce que bakozala motivé? En tout cas eza point moko eza réel et exact. Eza point moko bandeko nanga eza juste. To matato kita eza point moko eza juste. Ngana lobaka nanga biloko soki eza koloba na lobaka. Makambo ba policier eza te keno ebandi lelo te keno lelo na nini na régime ya Tshisekedi nde ba policier bazofuta mabien te depuis kala. Depuis ngana botama na yebaka ke ba policier bafuta makabien te na Congo na biso. Na yebaka déjà depuis na botama ti ndenge na komi boye. Na yebi ke na Congo na biso ba policier penza bafuta makana bango bien te. Mbongo malonga ezalaka te pona ba policier. Bazwaka mbongo malonga te ezalaka bongo na Congo na biso. Yango bandeko nanga na eko senga, to eko senga na gouvernement na biso, to eko senga na bakonzi ya mboka na biso. Bata la situation oyo ekozala penza bien mingi makasi ekosunga ba famille ebele ekosunga pe ba jeune ba o balingi bakota na armée bakokota penza na pete nyonso bakotala keno mwa mbongo ezali ata soki na ke kobunda pona Congo na biso l'essentiel. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces familles o ba papa na bango bakufa ka ndenge bake kobunda bongo bakufa ka kuna batikala ba famille batikala koyeba kutu te keno papa akufa to yaya akufa to uncle akufa batikala koyeba te. Donc ti lelo bazela kaka papa na bango azonga, bazela kaka ndeko na bango mobali azonga, bazela kaka bandeko na nga.